Laissez tomber, laissez tomber, gommer, gommer, il faut gommer, bafoti nyonso ya yo osala, laissez tomber, laissez tomber, namoya boye masanga mindondo ezangambo primis ekoki na ngai. En tout cas biso kutu kote kuna tozate biso se primus pour la biso basi primus endi mama mwasi akomela masango ekoki na ye primis nde ekoki na basi lokola biso. Biso se mosala primus se mosala primus akoka primus apikata la poe pameli paponata la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo pe ya motane primus akoka tanga pe kisese koma eumelaka lisusu te oyo biso awa po baya kofandela bino tala oyo aleti atiki na madeso amonaka te na ndako ya biso awa matanga esali soki 2 semaines awa bato bafandeli nga na kati ya ndako kaka ye mza okufela nene étranger atiki ngai libre bandeko onde liberté dudu omwene okufina étranger ti baninga bembe kuto yaka baye okunda tala kisasa oya yo kinsuka te kitambo te mbensege te papa omoni yango na motema na mabe omoni yango sikoyo otiki ngai te liberté nalingi natika libre nasala oyo motema elingi dudu mama nandimaka te mwasi ozali komona eloko pamba na kati ya quartier oyo nalenka baseka nga na baninga basi oyo bakokani ata na nga te dudu kaka ngai ozala komona nga mwasi mabe dudu nga mwasi nga liboso tokoki otambola no jamai nzela moko ezala ata na matanga yo liboso ngai nsima tokofanda place moko te totambola no nzela moko bafeti tofanda place moko angaye omoni basalaki na matanga na ye bamiziki mpenza soki ba 6e bureau soki ba 10e na bamuziki na bango basalisi ba uniforme baye kolela yo dudu nga mwasi ya libala nakanga mpe motema si unga mna mando blenda te apasi ya lelo koso kufi na yo tiki nga libre papa kogangele sili kolekana te kasengele ko te obisile ni na ko bisi ko au me ma mpana chérie ezalaka te papa banda na botama babenga chérie te nzambe merci ndenge ozolinga mobali oyo banda na botama babenga chérie te nakanisi siko na motata muta obenga nga chérie nakanisi na motata muta obenga nga chérie papa ngona nga kopela ko netika ikoto oto kuji kokabola ape nini yo tuzaka ndilo mbala kokabola te kokabola kaka ndako na bolingo tobozi beka mwana moko masasi ndako ekozalaka ya masasi te eske famille bakolinga bazwa ndako na ndimi te bakozwa pe te kotikalaka na masasi ndenge nakozala kaka ya bongo bolingo nakokabola na nani problème nani oyo akoki kobenga nga sheri na mokili oyo nazwa mpenza akolinga nganga mpe nalingi ye na bolingo ya solo ezala lokola yo te dudu oyo tozalika libala kaka komona oka libala nani
tuzupe bakamaradi nyonso baboye mpona motema no mabe baboye mpona motema no mabe papa bamosusu bazali mpona bakofina ta liso mpe bandele ezalaka kamaradi te kamaradi ya mobali no azala kofina liso bandakala soki mobali nakufa banolinga yo te bongo sikoyo nazalaka ata na borax na ngai kamaradi na yo wana alinga wanga mingi boso wana kati alingi so kokoma awa te ata na matanga mpe ayaka te gérant oyo atekaka na zandu wana gérant oyo azandu wana atekaka mama na ngai ye soki naleki zandu wana efa sobelanga ata kokala asolisa ngai namoni kaye kozala bien te nayebi mpe mosusu ata oncle tobenga oncle wana ye balilinga mingi wana mpe concordance kokozala nango na ndenge ya bien eske akobenga nga chéri mama nanga nazokende na mosika pamba nazokende mosika pamba kutazaleka pembeni papa mailara azali awa kodi ye pakofela mwasi ni bakofaka na kobota bongo sikoyo ye kutu bien ye bana matanga ngo esili nazomona ye te papa mailara namona akozala nanga bien mpo ye mpenza mokonzi mpe babetalanga te tulu mokonzi obetalanga likolo na ye te sikoyo na bandodendela kaka ye na bandolika kaka wana kaka boye mikolo ka batalo me masasi mpe pai bandeko na ndako mpenza kolinga nazala na moto awa ata na nganda kaka toki kobatama ata kote moko boye toka biso toze pai boye toki ata kote ya mbinza toki kofandela nani wana na sheri na nga wana nakoka mpe nani kokabula bolingo na moninga mpe mikolo nakodendeleka bwe naolekaka wana papa mainare boni entre Boniam. Kaboy. Mawakak. Maman gouverne mawango jusqu'à quand? Et pour ce motif pas na na ya na kutu za tuna mwa sengo. Soki ovaina ma lelo ba yalo makamba papa on a pour ozana mawakaka. Papa sa kufi mkoloni se koki déjà. Ya mo ya kufi. Yo ko siko mo kufa na tsanga moko. Bala ba to utina mabele to zo na mabele mais c'est tout pour na papa tana ya koki. Ah mais il faut se rétablir comme un mouvement ou tout à côté nda côté à côté mon mouvement. Si nous avons la main, nous avons pensé à se poser à l'allo, on ne pas na foutre. Nous avons un vent là. So fane awe ngeza madam siko ndenga na tika lika kangamuko na kusolola nana nazaka kangamuko senga ngo kozala wa Yo oyebi pourquoi on a longwa kiawa na longwa pour la habitude ya papa et ma bé leko se pesanga te pour la sepela ina ki ne vane pas na ngai olina mona ka ba biloko na ndeka zeko maltrito na kata ndako za se pesanga te na musika kutu naza lez ke soki navanda kiawa mais soki siko mpona kobima na ndako wana nakovanda awa on verra lelo bazoloba makambo bazoya lelo bon siko so prépare ni nanu te na banaki nanu kobongisa biloko batikaki Maïba, Kuruma Kambo, ils ont fait tité, ils ont fait tité. Ils ont été que fufu minene, batonda, bayo, kapenda, bouke, oui, tout le monde a Kambo, non, il n'y a pas d'argent. Papa tiki mbongo te, oyo, zambo, na ngamo, kona, au débrouiller nango. Donc, au moins, ça, $50 au débrouiller, ou ça attaque quelque chose, musical, moko, bongo, bongo. Ah, on a peut-être ça, je change, ouais, éviter. Non, je sais pas. On va pas me coller le quoi, nous sommes bien matés. Et que les cas sont ma tournée, sauf que je change. Moi, bien réel. Ah, bien le tigre à la guizaone.
Marcel, hein? Il faut tirer en couleur mort à faire blanc. Bonjour, chérie. Ah, nous sommes tous à Balimanie, hein? Au moins, une de demi champion. Même bah, pot de fleurs, il faut ça la caca vert et blanc. Il faut en faire blanc. Nous avons zonga na cap. C'est au zongi. C'est au zongi. Bonne humeur. Bien. B. En poule, on a na véranda, ici, vous avez payé. Pour l'année. Jusqu'à 13h. Il y a un foot à facture à SNL, c'est quoi? Zoba Mogo Boy. Au Bossanaki, chaque fois au Bossanaki. La bonne mon chéri. Ah? Merci la bonne. Donc, il y a un foot à facture à Sansa. Oh. Quel chéri? Taba. Limbi Sanga, chéri. Chaba, mais toi, non? Chéri, oh, il y a un benga ngai nganza chéri na yote, hein? Oh, il y a un cocodioko ya sika. Ce n'est pas cocodioko ya kala. Oh, il y a un kusakana na ye. Comment na ye lokola mwana musala na yo. Talanga yi taona za koyebisa yo. Oh, il y a un kupimela biloko kolia. Kotinda ngai mwana mobali lokola ngai nakende konikisa fufu. Hein? Oza kopimela nga biloko kolia. Et je me souviens en 82 tango via utaka na matadi olambeli pigeon. Na lobi seme ki tiela nga lipapo. Ah te, oh yaya na lokola uti boye moyen te ya. Et maintenant ça te. Tu sais que ça te. Venga. Ce qui vient, Azalaka mou. Moi, je ne suis pas mou. Hein. Je suis sévère. Oui, ça Cocodioko Yasika. Un nouveau Cocodioko. Chic. Beau gosse. Jeune premier. Un Cocodioko rénové. Fongola matoi na yo. Yokan makambuna ko yebisa yo. Lobi to utaki na yo na réunion. Ya famille. Tango bakolo ya famille ba désigner ngai ba lobi que c'est Cocodioko qui est mieux placé à remplacer Yaya Naye. Est-ce que ezaki soué na ngai? Eza coutume. D'où je t'impose 3 commandements. Chaba. Oui, président. Tu es mon témoin. Hein? Je t'impose 3 commandements à respecter scrupuleusement. Oboyi ko respecter yango okei. Ozongi kune na epa na bino. Soki na kimpese soki wapi olobaka na nga kuto zanga ba famille awo. Oboyi ko tosa makambo nanga okangi biloko na ozongi bazai. Premier commandement. Tout à l'heure, je t'ai entendu m'appeler chérie. Naza chérie na hote. Naza chérie na hote. Okobenga ngai patron Cocodioko. Hein? Na mokuse patron. Nayoki patron. Bomengo. Patron. C'est ça. Deuxième commandement. Mes affaires. Makambu nangai. Ça ne te regarde pas. Mes affaires ne concernent que moi-même. Tu n'as pas le temps de t'ingérer à mes affaires, de foutre ton nez dans mes affaires. Ah non! Non! N-O-N, non. Et en majuscule, s'il vous plaît. Troisième et dernier commandement. L'heure du repas. Chakula. L'heure du repas ne doit pas changer. L'heure, c'est l'heure. Molia, Mbimbi. Ce n'est pas que Naïa, na ba collègue na tel que Bachaba. Ah, t'es patron. Ah, esne la kata ki kura. Inakenaki koluka makala, mbula bébé taki bakonia. Non, ça ne me concerne pas. L'heure, c'est l'heure. Otosi makambouana, yona matoyo kani. Ozali mwasi, yaya atikeli ngai. Si. Ce n'est pas ça, Chaba. Si. Encore pour le là, faut faire ma sang. Et tu sais, mon frère, tu sais,
Et plus grave encore, à propos de cet enfant-là, Massassi. Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Qu'est-ce que je n'ai pas entendu à propos de Massassi? A commis turbulent? Par rapport à ma bé, na combo nae. A commis orgueilleux, prétentieux, grossier, impoli. Et tout ça, mauvaise éducation. Mets-toi chez nous. Et vite. L'heure du repas, c'est 12h15. 12h15, la table est prête. Chaba. Tika. Je suis sévère. Ampoule wana atiki yango. Yono refuta mbo. À cause de ampoule kaka. Ça ne te concerne pas. Non, l'heure c'est l'heure. 12h15, la table est prête. Non, président. Maman. Vous savez paroisse? Mes affaires ne concernent que moi-même. Vous savez paroisse ça? Mais c'est quoi ça? Kanga. Non, papa, les menaces tout non moi. Je dois me savoir ce qui a fait mes prières, les royaux. Tala. Nayoki ba rapport repélé à ma bena combo nayo. Tu es devenu prétentieux. Qui t'attale que aux abo benga ngeza ya balabala te hein? Maman, tellement. Kanga. Yoza mwana te. Makambo te. Nako sulo mesure. Télémanan. Kota te na Télémanan, bilo pe banga kutima. Télémanan ko banga kutima mo petro. Yoza mwana ukota kona nini? Je vais te serrer. Eko sala nini? Kutim soko so banga ope onde okufa. Kutim e banga pe bato bololo pe bazali o kutim pe simba pété. Papa ta fuka mso boité hein. Makambo zako leka na chambre yo bien. Na fika ko to papa tu à genoux. Na oka mona mti. Tais-toi. Eko sala nini? Na tout. Oye beloko moko te. Tala kokanisa te po lekinga na mulai. Donc zoba moko boye. Tala président. Oye dit que ngaza yo, hein? Na quand même conseiller na yo. La présidente, mais je ne peux pas tolérer des bêtises, mon frère Chaba. T'es mère Téléma. Pardon. Téléma. Téléma. La limbisio pour na Chaba. Merci patron. Ce qui Chaba te, olinga ki ozala wana ti 4h du matin. Taba. Merci patron. L'heure du repas, n'oublie pas. Oui patron. Et puis, viens. Ozata na idée que mobali aye, il fait chaud, veste tu. Na yebisa yo kaka longola. Hein? Na yebisa yo kaka longola, c'est ça. Dis, talakana no bato boy. Asana, idée à créativité te. Président o nyo soni non. Hein? Idée à créativité ça te. Na bosa ngi patron. Banda wana. Obosa na kami kolonyoso. Longola. Tala. Tu ne songes même pas à soigner mon bali na otala. Chaussette manzaka ndenge eza kotobola chaussette. Hein? Gillette vite. Sala. Président, azaka même mukolo babilo mususu. Aza mukolo manzaka kati. Mais lingo lobani. Bo yondo okata manzaka nanga. Président, lingo lobani. Te, yondo okata manzaka nanga. Oko mwasi nanga. Non, aza mwasi. Kanga. Président. Non, on dirait qu'on est là. Président, on dirait qu'on est là. Eza vengeance. Ganga ndenjo ganga ka. Tobali susu papa. Osuki hey. Omoni Osuki. Dudu. Hey. Bien na sima te na figo. Bien mani kokina yo te hein. O me na bien na papa na nini. Yo mani na bima kana yo. Yo na bima kana ba jeune fille ba na dikemiki. Omoni Osuki. Yo kasi na yo ba yote. Osala complot na famille na yote. Ona okufa. Mutakuzo bomengo pesa ka kokodio ko monu ya bokoli. Toi samba koleka. Hey. Nada na somo na muti.
au pas sur le monde sanga penza dudu o ko 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 sala nga c'est rien eza na ngelo ko mukote ndelo ko penza anduka ki yango wana siko yo ke avanga inga na tikali bino mbali mabena mukilo boye ba te mo ba veuf baze bele ba veuf bazaka te pour makamuna bino mabe zonga les sous et pas au Kenya so ko sala kama bulu ningo za ko sala la ngwa kate mo babasi na basi mabala ya yo ba jeune fille ya yo au sou qui penza ko me. Qui est là? Entrez. Quelqu'un. Papa Maïna. Bonjour. Bien. Batika muninga boye Papa Maïna. Muninga se kuka ndeni yo swaki bezori ya kotala kaye. Ila ngati. Kato fana nso kuto. Bonjour. Ngaka ka boye te. Ngamna siku ya boye to ça c'est déjà baninga na kati ya quartier yo zwili kamango ngape na yo kozwa sima fara kotala kangai Onde ngo changer mbala moko zena na umela kanini o zena ilo ver biso swaga bubimba biso bote ya tout droit ngape na banga ka mopanzi ça ke mopanzi wa bono koyi mala moko na terrasse ameli ba ya terrasse mala moko zena zilo ver ko ta mta tout droit to yo kana bien Tano ndena fandika ngamo kuna kati ya ndako papa. Ndengo shi. Tuza ba associé sikoti. Ba associé. Associé. Ba mota. Ba mota. Kongwa kale. Ba mota. À votre santé. Ba mota ya makambo ya bande ya classe TV ya makambo. Ba mota ya makambo ko. Bo ta santé ba. Ah betata muninga papa. Bo ki mota ngo yango yo. Tala. Yo saka boye. Kasi makamna ese sila gime muni mawezano na nzoto. Na umende yo changer mbala moko boye. Onde zaidi kamsusu. Te yango so sala ki makambo nyonso basukola ki pe ngai na ndenge moko abimpe. Babo ko ngamba sambela la bangote. Ah bon? Te asali ka ndengo changer bilamba ko bissoin lengi. Ngola mtaso ki problème te. Problème ya wapi papa bino moko mwende na sakoni yo kwa makati ya quartier. Mobali wa saila ka ndenge nza mobali ya lingaki yo po lingi. Oya biso bolingo ezalaki na ngote ezalaki ka libala oyo nofandi na bapili ya basimwa baina ne boya nini ata kutu 40 jours nandataka bien bo nga problème nange ezalaki basukola nga basukoli nga makambo esili bongo nini yango sona oze tona na mbangi isolango gu je vois bien au moins nga joa le gago tala yo boye ata mama afandi ka yimo ko boye azali to azate nani ka boye porte ka mama tala kata ngai topesana kata mwa ba masolo moko ya bien wane kozala pe malamu te mwa ba conseil ya bien ne mo bo pe de tigali ya ba théâtre mingi na ko invité to kota so théâtre na salle kasi mama yange suka kana television basal pe za so mingi tena kisaso ya biso suka kana television ngana sina kota tana basal wane ya cinéma atamba la mongo basal ya cinéma so mingi te mais quelques salles ndamu so ri balika mtazawa bona utaba théâtre atamba la mongo na kota tena na kota sanga papa na yo ko yo moko mona ika kwa sadaki awa ndenge ya sadaki siko na sali libre bozo makola mobile liboso moi c'est la na matanga penza ye kote mususu nga kote mususu to ningito bimana ndako ye musika ngana zolanda simu ni mungu zako mona kati koganga l'air nyonso chérie za la kate pa ina biso na ndako c'est vrai c'est la biloko oza oza sabat kaka bongo motema ka moto sikona komi libre na omona penza te nazo ka lokwa na fungwa mina basi kobima enfin c'est-à-dire que na mitoke ya chota ma ko changer air muke moni ba moto ba fanya ka buye ma wazo ko yaka tango nyoso to moi tour amuke eza ba idée moko bien ngaba kama sisi na usi na moto est-ce que akutu ba kundima nani so nda yubi okumi libre mta ndi basuna ngana kansa yo ozwa nani yote na kansa ozwa ma Clémentine naza yemu tasaba na asiye leka mama inal mais azam bala soda maître mami azam bala soda la zo ndenge et puis ngamba kama ozwa ba nga lingi balingi mwasi nga mona poni quoi kutikela wana eza je sais que ça va coutume mais ngana pesa on peut nader
kota mosusu ondimi kaka parce que coutume etindi bino mais rapport mo eza te yo na ye bolingo mpena na to eza te kaka bolingo ya remplacement c'est pas bien coutume etindi kati lokola nga awa naza deja na mobali ya le bakataki makambo batikela nga mobali na wana banofanda naye na place ya Dudu. Ça pas intéressant. C'est pas intéressant. Donc on a déjà oh mais au bout que na très libre mobile ngo kaka ta famille mo na kati ya famille mo ka ko yebi pe omuni nani papa Maina ngana sana mwana ngaka moko masasi fale kana sara bongo pona protéger mwana na ngai poso na teki mutu makasi limso ko longola mwana ana moki nous a découragé na fréquenter yo ouais tata musika musika na kaka ndei photo ye mama bana mikete mama dona zela kona kwenda yuko tala yo na bata maka quand même pas bien ça na rana gâté pour mutu on peut yebi ka ko to fanda ngai mais pas nous a tu ko ça go nous ko ça te ina ko ça bo nini bebe ana no keza lukuta hein eza lokuta te kokodio konde mbali na ngasiko mbela na lubongo te na kile na yoki wo fonda te motana ngai kokodio ko kako bo benga soko nani masebe donc ba imposer yo to yo pondi minde ngana ngana ndimi na ngai te mais biso déjà ba raison na ndimi na isa ngo gravité bon asa mobali te na boita asa mobali hein mais la dimension na yote yuza de hein on a grande dame on a carrure et puis asa petit avant na dans na bidon avant di amoni yo affaire moni ndenga ko yeli ozoli se na ndako après si ko mbana yo zo mona normal ah et puis bimine pe OK fête o mbana ye kasi na sala nini eza coutume doit changer on a famille on a qui écouter famille ne pas ndimi ndenga ba famille nanga ba ndima te pona nini à partir du moment où ngana ndima ke ba batuni est-ce que ndimi makambo wana ngape na lobi na ndimi bango ba loba nini ya makaya ndimi tasepela ki seme il passe à la ligne ndimi na bango moi à ta place je refuserais hein Salah. Bonjour patron. Qu'est-ce qui se passe? Hello patron. Hello côté. Bon, les Camerounais. Papa Mainarte. Asalini. Aika koko non, c'est pas ça. Matanga ici na panzaki. Na panzi matanga na panzi batunyo surtout. Matanga c'est sili. Hein? Est-ce que na yebi était tout ça na quartier moko? Ici na panzaki matanga. C'est pour na yebi ça que toute visite. Yebi sanga i signaler ngai. Est-ce que on annonce une visite na bossa ngi patron. Bossa ngi gonyos. Petit. Hein? Azam c'est un grand frère. Azam moi si nangai. Azam ko na yo faut passer respect. Tala. Shaba. Oui, président. Yebi ça ya. Azam kolo amitia na sika na ye. Hein? Na zagen poli hein. Yebi ça. Non, président. À mon absence, oza ko ya ko solisa moi si nangai. Lisoni boza ko sona yo na ye. Ngai si na ye na ndako na ko solisa moi si na. Oso mona nge pa ina yo. Petit un peu de gars hein. Non, pas jusque là. Pas jusque là. Yeba mukolo. Matanga ici na panzaki matanga. C'est pas ça? De on se sonne dans une mois sina Tony. Talaye. Yaka wa. Ozota langa lokola ngulu moko boy. Talaye. Ça me colonne dans le lobby. Talaye. C'est ma fiancée. On a ebisaki. Azaki toko papa. Azaki toko aleki oza mobange. Yoza âge nanga. Si. Aza jeune, ngai naza jeune, jeune pour jeune. Merci papa. Bonjour les gars. Yende mukonzi na ndako oyo. Eh, yo. OK wa. Patron na tika nzira. Taba moko boy. Abuka na makolo. Yaka. Abuka na makolo. Te patron. Yo no me make boya. Te patron. Cha. Mukonzi na ndako oyo à partir de cet instant, c'est elle. Merci patron. Ma fiancée, choix nangai. Ce n'est pas que Naya n'a coûté aux avoirs de ça y est, non. Et l'ingi yangonde bosala manandaku oyo. Alobina lia soso. Ngombe pondu.
naye nakuta ye na babulanke to cho nazo non yo nde kosukola bilamba okolamba. C'est elle la maîtresse de cette maison. Merci, patron. Respect total. Merci, patron. Okui, où il est, on a un petit salon. Comptez ça, Ngokuna. Fais vite. Okumi, osali dog. Polo lupangu ya mwana mukebo ye shaba. C'est mes chabons qui n'a pas de donc maman au pétard dit maman quand tu comprends l'eau. D'après ça on méga yo. Oh non, il ne pas chérie. Maman. Yo patron. Eh ma balle. J'ai premier awa. Maman. Kombo lo nanyo. Bomengo. Pesa mai omi. Na yao te natinda ki chéri na ngai ake konyiki safuku. Koko. Azowela mbapo kezilanga mai. Okoloka te sema ishaba. Eza koloka te. Atoa kokonga na omona ngoza bien te. Ndeni nona yoko changa na ndaku na mama mbimba bo. Mukonzi ya ndaku oyo ezali yo. En tout cas ma vale koma passe na kishase. Na kamu. Zoba. Oza ucha ver wana zwa ver pesa ye na maboko. En tout cas, tambo wana mokilo mona makamu. Pesa ye na maboko. Maman, le kana no pardon. Le kana tala nanu na mulai na yo na tayi na mona ndenge ezali. Maman, ozoko mitala ka. Ozupe kitata lo tayi lo kwa mwasi so mitala elongi. Elongi na openza na tayi na na maite. Siene semeki, na bumila ko. Osenga na akimona koko. Mais nous comme on na obala, il ngolo bateke so mobala kufi, yo be moso komi ka sondeni na ndaku, on dit n'importe quoi. Non, na mobali yo ngati. Pona ye na roboma mutu. Na bomi pe na koti makala. Mindondo melana maite. Do yo ndima kamyo si on ndima kaka. Na kamo, on ndima kana yo. Désolé. Shaba wavanda de. Na banza oyoki makamu naza boyebisa yo koswanisa ye te. Asa mwana moke naboyi kotungisa ye. Nalingi nazala à l'aise. Oh, akendeki konyekisa fufu. Non. Non. Ah oui, patron. Ozo continuer à koyoka. Aboya bana ete. Encore ngapi? Na boya toli comme ça. Oyo kuta mkolo na ndaku de. Asa mkolo. Chérie, viens ici. En tout cas, chérie, Coco, on a aussi peine à ma cambo. Nga jamais na kondi mo vanda place mon rabakata mama boy. Il faut koyokana. Oza ko baby sa vie na nga ata yo moko. Non. Ah, yaza mwasi na ngai ya famille, yaza mwasi na ngai, yaya na ngai atikeli ngai nene na ko imposer bino, il faut boyokana. Mais yo na mo loko ça il est jalousie pour mobala uti ko bimao. O ça il est jalousie. Tika ya bala na elika munini yo na yi. Ça ne te concerne pas. Yo talangai na makambu na ngai un point être. A déranger mbala mon côté na banzo yoki ndenge na za obenda ye matoi. Oyoki yango très très bien. En tout cas, ngape na lingana ngate mutu oyo asala likambu nyos tu fandi makaka. Olobi na te loko bo andimi na yo, olobi na aza prête na makambu nyos. Ndondo yo pe romona oyo exagérer tellement trop. Omoni tika o karaté ngona. Ngape ya place abonde na exagérer ya bien. Ngam na zipeta bitinda nanga. Na exagérer peut-être. Salate. Asa maman na yote. Chaba. Oui, président. Tu as quelle heure là chez toi? 12h10. 10. C'est pas quart. Non, dans 5 minutes. Dans 5 minutes? Oh non, c'est mec, pas dans 12h15. Non, 10. Dans 5 minutes. Et pas dans 12h15. Il faut bon que ça montre là aussi. Patron, table est prête. Prête? Très bien, c'est ça. Maman, 12h15, 12h15. Na mobali na ngate na ebisi yo table est prête. Te mama. Na moya boy, masanga mindondo ezangam. Primis ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu kote kuna tozate. Biso se Primus. Pour la biso basi, Primus endi mama. Malafuma meni ndwing. Kanzi Primus. Non.
kimweni ku formule yoyone kuba bakiri yawe ni mudama mengi ndwini kilini tanga mungumu kanzi no primis kimakenkaka mudamu formule yo kizeku kwetu kiri Biso c'est Mosala. Primus c'est Mosala. Primus Akoka. Primus apikata la poe. Pameli paponata la poya Primus. Pendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus Akokae. Bon appétit, Richard. Oh, merci, hein. Chérie, bon appétit. Merci. Président, au moins de ma chance, il y a moi en balle. Qu'on remplacer Yaya. Bon appétit, hein? Merci, hein. Président, oh le beau. Mère Abi. Maman Kouloutou. Maman Kouloutou, quoi? Ah! Mais yo Zangagat. Et pourtant, ça l'a informé. Le jeudi passé, tu n'étais pas là. Mais recevoir Awa, les deux couples. Non, on a un entraînement, tu n'as pas d'entraînement. Fait, aïe, Awa, na moi sinae. Toto Beda, aïe, Awa, na moi sinae. Mais recevoir Bango, ah! Tuna madame Alambagini. Tuna ngai. Ngando. Ah! Président. Au moins, tu as informé que Ngando n'a pas raté. Sanga pour faire Phoebe Misapia. C'est vrai. Ngou, il y en a le Ngando, Ngou, hein? Bon, liate. Tonton Meda à télé, t'as vu ça? Boubou nyo ce baby. Boubou tout quoi? Soupe ya Ngando. Mais n'a pas sûr. Ngoulo mère a sali. Na lia wote même na terre. Bon liate. Ya za mutu. Ya zo lia wo o za gubo. Elo na ngwa malonga. Na ko vida ngo so so ezali abagise. Bolia kana kamni. Di koko. Ya nzo te fongwa miko. Koko mo yana mulaidi. Baye bate. Koko. Pa la pena mo so fanda la. Obi ke fanda. Yego shabari tambunini. Ah, vieux dans Zagina Bazoua. Très bien, mais nous ne faisons pas. On y a soit salé l'eau, on dit bien. Sur la mbélé, m'a deux sur Okima. Oh, merde. Félicitations. Félicitations. Merci. Madame, c'est bon. Merci, papa. Sur la mbélé, m'a deux sur Nzombo Nakat. Ogolela, Ozolia. Y'en a dit qu'on dit comme maman. Félicitations. L'obèse en Nzombo. Nga jour même la roba la mère mta osala cuisine tala biloko eza kitoko boniko esi jaba mungu eleka bongo yozolo bani eza mabe oza kolia yango nalobi na lomo mama félicitations non ndimi na biloko ni olambi oyo etondi mungu oyo mama eza na mungu mingi bosoki na lingi nalamba oyebisaka nga mpo oyo non mère ekoki nango eza bien longo na misu na zongo nsima na misu na mutu na mutu mama alobi na olambela oyo ezangi mbungwa sois poli poli nani aza mokolo poli nani aza mokolo elo nongaki aza mokolo na yo mokolo nani yango kanga kokanisa nango munoko kokanisa nango munoko lukaka mwa mpaka mama na wana batikeli munoko aza mwasi boniko boni boy tala moba soka zolo bafanda nie nayo na ovanda nye ngai ngai na ovanda nye respect ni sala na fair play okotala ngai ko na la genre basi basakana na bango te soki omeki mpa na nga okosuka ngai soba moni moyeke nini yango boniko ozangi fair play ani soki moninga asali eloko ya kitoko encourage ye nga nalambaka te nga nalambaka te epa na nga kuna lobanda oyo ombola te ombola epa na nga kuna te boniko koloba mpona elengi ya koloba te napekisi kolamba mwa babiloko ozolamba ya mai mai neti bamai yoto wana ekobaki ntango bando oya na ndakula nga biloko bando ozobenanga kanga nakei
ko kende na président nazo comprendre oh nyonso ezali atala eza baesprit oza na mauvaise éducation yango wana akobolo aboyaka yo mpona makambo naa na somo na bango te asundola yo aza atina na ye akobolo aboyi yo président na lokoti ye na cadre boni qu'est-ce qui se passe ongo matelanga te président esili akitisi semeka comprendre akitisi omoni atala ozangi manière yo nde oza nango président oyo nyonso eza baesprit avie na yo soko so yebango te azolongolanga petit non eza baesprit so omoni basituation ndenge batrouble oyebi ke meme lobi mindondo azalaki boye te mais lelo na ntongo ndenge moko sikasika olera kolia ndenge moko eza baesprit avie na yo oyo eza parcelle moko yo okofandaka te nga na koconseil teka parcelle osombi ailleurs okomona baesprit wana eza su te ekoderange bino te olobi nini eloko ezotia batrouble ndenge wana ezali esprit avie na yo eza parcelle moko olekisi yango toki toluki baparcelle kote mosusu meme na bandale opeye comme ça omoni ke nani mindondo ozala l'aise wana to eza baesprit avie na yo epuis okebi te peti wana mpe akoteka mpe parcelle oyebi ke peti wana aza héritier nani masasi effectivement Chaba likambo olobi oza na raison azoyebisa yo tu sais la fois passée na bosanaka koyebisa yo mon frère nake na douche na sokola natala boye elili mpenza ya vieko ya vidudu nagangi natala boye silhouette eza lisusu te elili na ye nayebisi yo nini eza baesprit donc omoni ke il faut kokiteli yo il faut kakoteka parcelle comme ça part ya mwana wana masasi azwa part na ye alors eza sérieux eza problème moko to résoudre yango na ntsele j'aimerais tokende ntsele na ngandabile tu connais l'endroit ouais très bien omoni kuna comme ezali comme fraîcheur ezali barivière wana ezali banzete zamba wana baomoni ke eza place moko ekopesa biso inspiration moko ya bien po to raisonner sérieusement à propos ya vente à parcelle ndenge oza koloba eza idée moko génial chéri on ira tika bakanda no ya pamba wana tokende na ngandabile courage à petit nani président Toli à petit quand même mon appétit est longue mon frère oui entrez oh mota mota ndoki namonaki yo te ndoki namonaki yo te bino makambo ozochange makambo ndenge motalanga ya tofana soko tete epa tomeseni kofanda nazwile mwa moko nakobenaka mingi te bandako ekomi lokola bandako kotalaka baleur azali moto ali te aza te bakendeki soki ntsele soki maluku kotambola na jeune fille na ye mama kotunako na kosola na moto oyo bakomakala naye natunaka nani soki azali bona aloba tolanda coutume te tosala boni nazuka te nazuka mawa toka mpo na yo okokaka mawa c'est vrai quoi baza kodeside mpo na yo lokola oza ndenge oza nzota boye evandaka kaka boye babebisa yango kaka pambapamba yo ndenge tozomona nzoto yango dudu amonaki yango bagu ekeseli te kasi yango te bagu adudu eyaki soko ndenge nini nga nayebi te yebisanga peti wana ozosupporte osupporte très bien obi monyokoli oyo ozomona wanaki azonyokolanga me oyo dudu azali konyokolanga bino nyonso boyebaki yango oyo ezalaki na kati ya ndako bino bozomona te wana ezalaki plus mpe ezoyeda peti mwa fille moko namonaki wana aza mpe koprésente ye mwasi na ye nde nasalelaki makambo nyonso kosukela bilamba nyonso kosukela bilamba konalela ye nyonso akolinga fo nasalela nyonso naka mpona nini mpona botosi kate nga misala na otosa
ngaza mtabibeko so lobi nanga sala bwina usana ngaka zongisa bwina uzongisa ngaka d'accord mais il est candelo te quand même voilà le kindelo mais si puisque finalement comment ça na yo aso ganga et puis aso manquer de respect na bato on me sommes ta gangi yimo kwa zo peta nga Cécile on dirait auto anda buye mais gangi na yemo la fille ça zo anda bande wana matanga Cécile est-ce que ngana yaki pa masila yo ndira ibite ke yuko ina zo ke to koli ndenge wana te so to koli ndenge musu na bwa kili ba sana ulo tende na ibisa kiwa hapo na mwana na ngaya mwana sawana na kati mwana yo asa koli c'est déjà un grand garçon il est responsable de sa vie naza misuminete naza misuminete naza ngoka mibali babiko sa mwana nga jemu kwa mabe kaka na perdre yebo ba c'est léger kabwe ah ba no kote la raté mo kido mo yeb ça non parce que non mo ba ngé ko banga pona ko ya kotala yo et puis ne peut pas proposer de le cinéma ou bien théâtre c'est na ebisi yeb ça bozo ma pena ngabi mana yeta bi mana jeune fille wana tibina ba fille mususu pe ngabi mana ngati sa yana mama sakine ko bimisa ngati yipa bimisa ne ngata bimisa ndeni ngafana ngananda yo mtu loko tosa lokola mtu loko lokola esclave uzoboya bipo po mana yete ko bimasa sini wa papa maila mais c'est le mutazo benga muninga patron ni ko lobanini asaka ka patron na sasa patron zaka ndingwana toto sa coutume tingana sana ngai nazaka ka mutu nafani na ngai kaka to sa coutume boy tina suka te coutume na degré nango otosi boti osuki pobino en tout cas pour la coutume suki awa kasi degré yango wana kaka ti degré ka ya za patron nafani na ndako bomengo ana be ngota mota vie za kaka moko ba vivako kaka mbala moko so ke ekepe vous comprenez bon on kufa poni mpoka bazoni non mais non ça veut dire qu'il faut vivre vie na yo kasi yango kana zo vivre ozo vivre ngote nzamba sana ndinga sala mutu na mutu te oyo nga yango yo kaka poni na seki pa yana bango seki kana calvaire bo ye pa ye kana poni na calvaire de vie donc lui wana ke vie de zaka vie ba calvaire ya ba calvaire kan nzamba sala mutu na mutu na ndinga nzamba sala jamais mutu ko na calvaire bato nde ba kuma calvaire comme ça yo sur calvaire ne tu vois est-ce que nzamba tatinda nyoko la bon ngazo batela mwana te yib sana nzamba tatindi pejana ko dio anyo ko la rayo aganga la rayo alors que ça na niveau note kasi yem dalingi so anate tu ya so yana ipa kufa kitembe ba genre na ye petit to yake ne wana ne ba genre na ya wana ba so tema mitu wana wenda nous moi c'est moi poser on va tema mitu te makamwana yo so kanisa ntuka isabu muti dona roza kan kote wana za anokali masa patron ngati patron ngana fandi bona mwana oui donc il y a des deux merci c'est vrai voilà ni de vivre viable ni voilà et de calmement aux ala moi si ba pe ça respect oublier pe boyer OK na fête na mobali babino mbane wana papa maina c'est le camo osekisinge wakasi musika penza kasi oboni bakatesebele ndenge azomona na comprendre te kasi ndenge nalobi na ndenge nazali abo fo kaka musika te oyo abino wana ya sérieux je te prends en charge pour libérer quoi na masasi paza wana sakoli masasi yo to vande anda kulega bon masasi akoli ko bala pe et moi si on vivre na aibi metam so na ko éviter que masasi ya ko yeba ta mususu bon ça baza bébé so la yibo yibi c'est que moi nazana mobimba ozana mobimba ozana mobimba donc na pour ça vous vivre pe oui entrer comme ce moi na yo te so bonjour papa jeune homme ça va ça va bien bien balkingate nani mtayaki hapo John Kongolo mtayaki hapo oui Ibrahima atikile ode
atiki 2 kazi ya Primus. Après lui. Wana mwana msuna jipa wa wa John. Tiabra lima. Camarade na. Ah, comment le John? John Kongolo. Ah, berigete. Non, avec Guinness. Ah, John Kongolo. Ah, c'est John ya tuko. Ah, ouais, Guinness, mais parce que tout cela qui il faut une 5. Il faut une 5 casier. Na c'est nega tout ça kana yi donc to ko bela ne bien. Makuta na ngine wapi? Toi na manduku na et pas golo mabaya. Toi na fait mon kuna to kuta na yi. Mais pourtant na bagine tout ayi na ngade la peine. Moi ça zo def ça va la peine. Ah. Tam suna poko lera ya bosula makanga. C'est ka ko ya na ngona poko hein. À part ça, nouvelle monsieur. Pensate. Ton garçon est bien éduqué. Posé. À ça, papa les guinétés. Papa les guinétés, téléba. Le garçon sous vraiment. Au cours de la gâte, on a beaucoup de bien et puis il peut s'accompagner à Moutava, beaucoup de bien. Bon, là, moi, on a ticket. Mais le peu de mais la télé, le besoin apprécié. Mais au cours de la jambe, on a dit, on a fait une fois par semaine. Na wewe ça massa c'est mon camarade na yeye comme ça na zo ata 5 casiers comme ezama kombo otomelera na ngeza ngate ya mana pourquoi ya na terrasse te ulgile makamu bon mon tata mona nati to mona nati bon to mona non moi il a raccompagné les até pona sur la tana mona ça va Mota io pensé Mota ok madame Ucha congélateur te bon. Hein? On a côté ucha congélateur tu qui encore bon. Te nga ka seko sana ngona makamu susu. Papa peut dire que ok azaki afanda te azaki ni de passage. Enfin abimi meilleur visiteur de l'année on va visiter yo mingi. Kasomoni ye akufela mwasi. Yanga na kufeli mubali. Tout ça quoi after baka ba société de ko benga obon. Ba veuve na ba veuf total na ka surtout que ye mwasi na kufaki avant papa na bino akufa. Ye paza mukolo. Ayiko yapo na kopesa nga ba conseil. Ba makambo ba sala kitango ya kufela ka mwasi. Ba makambo ba sala kitango na kufeli mubali. Na mwana ya kamini. Donc c'est ce qu'on a occupé bientôt ba aza atoloba responsable ya musique na bino ba to ba kufela enfin le cola à peu près bon enfin maman moi n'est-ce pas colis hein n'est-ce pas colis mais moi makambo déjà naza responsable yo pozali maman nanga obotinga okolisinga mais oza jeune nazomona makambo tu ndenge eza koleka enfin na ndenge papa leki aza komaltraite awa azomaltraite yo ezosepesanga te vraiment eza bizarre mpenza masasi ndenge nazosala boye epai ya papa leki na yo nazobatela nde yo moi nalobaka no toujours so baproblème ezali na bi masasi kokota na makambo te soki na supporte bamakambo nyonso mpo na yo naza na miso mine te. Enfin, omoni mama coutume eza na babiloko babangaka eza makambo mosusu du moto faut s'imposer na coutume omoni papa leki aza bizarre mais si je vois papa Kwedi c'est un responsable vraiment respectueux, c'est un papa posé na façon na d'agir, façon na raisonnement na donc je le préfère vraiment que papa leki kokodio papa Kwedi aza na makambo wana te eza kaka makambo na biso kaka ba veuve na ba veuve mais na bosi na koyebisa yo ke papa na bino kokodio kwa linya teka lupango hein na teka lupango oh what alembe te ba wa koyoka oh what oyo kaka te toza na mapango bona te na boyi
oboyi bango baza baresponsable nalobi nga na boyi esuka kaka lokolo boye esuka kaka wana kokende mpe pa mosusu po bakotuna nani ayebisaki ate esuki awa me na boyi makambo akodiskute na bango eza te makambo mpe akotuna bango eza te sikoyo papa akufi atikaka lupango elo mosusu atiki eza te oza mwana mobali tokokodeplie mpe ayero kozwa kaka si sasa tolobaka kaka ndenge wana me o papa atiki mpona mwana na ye to mwasi na eza lupango oyo apart lupango eloko ya malongano na ndako eza susu te obango bakozwa donc nalingi te moko mosusu mama to se retrouver ailleurs na mbongo bateki lupango tozwi te aza capable ya ozongo c'est un petit peu bizarre akoki mpe kosala peke ateki mpe lupango mbongo wana ameli na ye etorate mpe na lupango tose retrouver quelque part na kwa biso mibale ayebi nyonso wana na bakiti oyo libanda ezala calme nde calme me nde naboyi ogangaganga te nagangi te nde naboyi nde mama mengo vanda nawatinao makambo nyonso utoleka kuna mama mengo fala ozala ongo nde nasui mwana mosala na mitoi ata yo moko mutu lokola ngai kokoti okosakana ngai te tala ngai yo moko kokoti okai komema ngai ya mwana ngai tala na makambo oyo ayi komema ngai tokende excursion nga mpe na bitika tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu nga mpe na bia tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu toyeba ndeni tokokabola mbongo mabomengo siko kokoti oko akememelanga mwana mwasi moko mama so otali kuta eza na pembeni na ngai te ebongo nasali ye antuka nga mpe nakokondima makambo aboye te na olembi na kosiporte kokoti okolisu te mponi na ondenge wana akonyokolanga modele wana te oyo ko papa na ngai oyo mozimbongo te mozimbongo na wate asasi kokota na makambo wana te mama omoni makambo osoloba na ngai wana ezali na kati ya deuxième commandement oyo bapesaki ngai le deuxième commandement bapesaki ngai nakota na makambo ya patron ata moke te concerne ngai te kodi okangi asala na mwasi lokola nga nakombibisele makila ye yebinga malamu te mwana nga papa kota asamu na biso bilamba mosusu eza likolo mbetu kanga omoni bavalise na ngai nayaki na ngoti okoti bilamba na ngai mosusu na kati nazokende mwana nga salisa na ngai ko mwana omoni ekomi habitude anaki ecangile bilo kotekisi te kokodioko osambwa mpo na ngai osambwa mwana ngai yaolandanga yaobongiselanga nakoya kowanga na yo na bwa bilo makofi awa omoni nga satan ata yo moko papa mwasi lokola ngai masanga mindondo eza ngambo esengeli komela primise yango nde sekele ya mosala mwasi akomela masango ekoki na ye primise nde ekoki na basi lokola biso biso se mosala primus se mosala primus akoka primus apikata la poe bameli baponata la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo pe ya motane primus akoka Banzela wana laissez tomber, Banzela wana laissez tomber, ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana laissez tomber, ezaleli wana gome il faut gommer bafoti nyonso ya yo osala, laissez tomber.
Bazela wana laissez tomber, Bazela wana laissez tomber, ezaleli wana na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber, Bazela wana laissez tomber, ezaleli wana gome il faut gommer bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber, Bazela wana laissez tomber, ezaleli wana. Ata yo moko papa mwasi lokola ngai masanga mindondo eza ngambo esengeli komela primisi yango nde sekele ya mosala. Mwasi akomela masango ekoki na ye primisi nde ekoki na basi lokola biso. Biso c'est mosala, Primus c'est mosala, Primus akoka. Primus apika dans la poe, bameli bapona dans la poe ya Primus, bendele ya lokumu, langi ya bleu, ya wolo, pe ya motane. Primus akoka. Omoni yango sikoyo yo ozali komona nga mwasi moko kitoko te olulaka bamosusu olingi kotianga lese te dudu omoni moto oyo kolinga nga azaka moto pembeni na biso lelo oza komaltraite ngai mibali mosusu baza pembeni wana bazolula mpe ngai tika mokili oyo penza moto na moto aza na gu na ye tukale papa marina azala kolula nde nga mpena ya ndenge avie sobetanga likolo na ye oyebi lisusu mbota pamba apesaki ngai obeti ngai sikoyo oyokaki mokama komasa koloba ti ofona ye kaka oti oyokaki andi alingi abala ngai atia nga à l'aise omoni sikoyo ndenge nini epa ayokende du non bomengo salanga nyonso kasi wana te okoki kondima biloko wana te na kondima ngo te. okosi nakolinga kaka yo ozala kosalanga makambo nyonso ozala kosalanga motema pasi nyonso ozala kosala ngai wana mpo niokola ngai nga mpe lokola olobi kelika mwana esali yo motema pasi nakosala ngo kaka lokola olobi motema moko kozala pasi soki nga nabali kwedi akobala ngai kaka na ndimi yango nakotika te nakotika na ngai te lokola sikoyo motema pasi nakotika te mpenza kwedi akobala ngai kaka kobala ngai otalatalanga boye fwana obonio naleka su te nakende boye olandisi miso boniko boni boye eloko nini nakobala kaka tosali ndeni obala ozonga mpe mwana mama sanga nzile ekatanga ebulugumos shabananga sanga nzile malembe mama ade général Kabul commandeur attaquez yaka shaba oye bobina kitoko boye mais orataka jour mais yo melama orataka jour à réception imana jour présent ya mbala biso présent gwemani oye motema pembe ko jour ya mbala biso eyaka suka lere nazwaka donc obini basopeli olako mais oyebi kokamusinga ntango okitaki na se wana circuit na nzembo ya rachakula te
Et là, mon souvenir, c'est pour Batikara Chakula. À qui dit cela? À qui dit cela? Amade non. Créateur de danse. Yé Benza Zadom. Oh, chic. Serre-moi la main. C'est bon. Mbala moko automatiquement directement pe nguba nini ya mobezu na manioko. Comment moi ça nguba on peut dans ça on peut mais bien to ça on peut bien oh moi ça fait le nez oui bien au monde que petit toyo au monde ba bêtise ça au monde on la monde on met là moi c'est pendant on fait le nez au ko faire des temps autres ndenge zo fond et puis ça par respect oui bon on le veste 12h15 bilo on a table heureusement mais le mot en tout cas il faut quand même azolandango à la lettre mais yo pe au moins na miso abatozo que c'est sonné ko kangela ko wangele non on va dire ça qui vengeance mais ce qu'on va te que lui mais je sais bien on est président faut comme ça me colode et puis au tira pe ba fille on a pas tout le roi ba mindondo tableau ça là na nini et pas bingo qu'on appelle sous mais ce n'est pas non ce n'est pas bien nganga nini on dit que ba garçon ba fanda grand on dit que ba garçon ba auto membeli un jour au mon abo Pedro ga vino ndengwa le même bêtise à Sali na Paringo a répété yango kuna na Ngandabile tande a renversé la table et puis a suffi une anecdote na lobi na yeke wana mwasi na ngai te mwasi ya Michel Sompex meti wana ote mwasi na yokaka owanga nakangi et pourtant tozali koyoka na Michel que quand Thompson nga kende kozwa na Sompex ye ote mwasi na yo c'est ça et puis moi ça a respect moi a terminé sérieusement il s'imbalé battre ma wake mawa mingi penza batu batanga te za mawa na atanga te nani atanga te ko kamwa meloko mo na lokoti na na eloko ni yo lokoti koko koko eloko ni yo lokoti telema no koko telema no ndondo a telema telema yako yo sakana na yo sakana na tikanga tikanga ko ne tikanga tana na wala tanga bambanda bonga inde nkoba na ebisu na ngai te osakana na basi ngai nde suka na bango ngai suka katsa lega mundelango pe ya na ozena yaka fwe na pika Chris obo pika olelo ndumba mobala pamba zoba pamba usaka mokende kolokota ka basi n'importe quel mois non kete na boyo mutaka boyanga na monde mutaka zo boyanga na monde na zo monde te azo ebana te yonde na samwe zonga na boulevard na kutonga papa e changa mbongo olokota nga wa shaba sia kendo tika ezongse na boulevard na kozonga papa na boulevard na kozonga oza oyaka kolandana na boulevard te oyaka bato ba kotonda na mpango boni koleso yo ko ndanga kokota ba déjà ba matela miri kota ba matela miri shaba tika makelele na pikaka crise okopika ngo lelo papa zongse na boulevard okofutanga na yebisi yo katika na yo kobondi ali koko akende kozela boto stop aba na kozela yango ne pesa nga na lokote na yawa yangai akokita yayo nini okantika na yo kobondi ya mobile lokola yo na kamera mabe oza nango na ngai te na j'en ai marre de toi zongisa e shaba mais président nalingi ye lisusu te na boye hein na boye bon décision no pe na ndimi yango décision na ngai azonga na boulevard esika la lokotaka ye esika azalaki koflate bamindele wana autostop boye akenda asala yango na boye azangi manière non c'est pas bien oyebi ke jour mosusu omona boye biloko azo continue otia ata siko babado nde batelemi kuna na likolo ya mire eza bien te nayebisi yoko omoni ngai mpe na ya ovanda na kozongi nayebisi yokoko dele nazopesa ya une semaine tala yebisaka ngo motu navandi wana awa opesanga dommage d'intérêt nayoki basango naza mwasi ofele te kalkuleka bajour onga na sali ozongeli gabi ochudi nayebi yango aza na bamoyen
plus pete ko na komona pasi na ndako na mobala azanga manière. Je suis au courant de tout. Kende zonga na boulevard Fazer Chege Moroboy. Président a félicité on a aussi décision on a pas fait pour vivre na bango te. Azotala kusimbo tina bilamba. Pourquoi Coca-Cola azosimba ngwa mais bomenga ko simbo boy. Jamais. Taba respect za na ngo. Bomengo za na manière ngati ya beto. Hein? Pourquoi famille ba bomengo za modèle moi c'est mususu. Ba bi caractère ne ba bi ndeni comportement ndenge zali. Oui. Nazana bakanda ebele baninga shaba bazalaka bandeko na bango bakufi. Ebemena biso uti poto bakundaki na kitambo na Gombe na Benseke oyanga ya na ngai ya dudu na mona te tolela kaka ya ndenge wana. Non, courage bien. Moi likelelo yo boya sakana na ngai. Ya ebi valeur nanga. Non, ayebi de président. Est-ce que ebi gamel de chika babis? Ayebi bien. Ayebi de président. So ba mongo boy. Akende. Kendo tala yesu azalwa benga ya na beta ye. Ta yesu aza pembena. Aya na mpike pe gogo ekoki na ye. Asa comme loin. Azolo baloba loba ye moko. Aza na tanku to zonga te. Aza na tante. Va voir Chaba. Oh. Viens likambo nini ko? Hein? Toza nyongo na yo awa. Non présence nous se pesanga te. Soki via zaki na nyongo na yo loba. Bomengo. Bomengo. Mbango. Mais soki de voilà. Oza nyongo na ye. Oza nyongo na ye. Bonjour papa. Bonjour. Ah. Azor oya koluka nini awa? Yo kalika mwana. Hein petit. Ça na respect sur mtego tu pas na lui. Na yepo na lupango kutegisa ina somba lupango. Vous comprenez ngai? Ah, pour la parcelle, excusez, viens ngai. Oh, grand frère, excusez. Yo kala na mawa. Ce qui pour la lupango, excusez ngai. Viens. Yaka. Mettez-vous. Non, naza penser na ile mara soki bote ngo combien. Ngai nde naza koteka yango. C'est ça. Hein? Yende mkono parcelle. Ngai nde naza koteka yango, naza ba makambo ebele. Nangi na longwa awa na quartier oyo viens ngai. Tellement bato lukune baza trop ba jaloux. Viens ngai. Azo rozwa. On est sur les bateaux. Ce qui vient tirer nga biloko pona na komi responsable ba camion wana. Bazo yokola nga zuwa na longwa awa na kende ngate na banda na makelele. Bote ngo combien? $25,000. Je suis un grand frère ngai. Bon alors on peut se faire petit dans là, hein? Moi ndeko ko ya Dakar. Je te donne $20,000. Là, pour la décidé de 20 000, tu as dit que le c'est 20 000. Ça va? Au bout de que Ndingariana va y 25. Malion. Viens. Parce que les amenés, talana nous étendu na banza oye bien. Moi on explique yo surtout. Au coquille ko buka moi oti ba magasin. Ba to azo loué. Non, na ide magasin ina to nganda ne moni ndafana ezana douche na kati te ezana douche ba. Non, comme ça, ça, moi, les projet vieux, mon colonel. Bon, viens, vous obtenir quand à $20,000. Donc, peut bien vous cacher, bien besoin de tranche, une à 10. Tu dois faire mon cash, quoi, pas de problème. On paie ça sur place. Je suis cool, tu sais, mais il faut que ça me pique des petits. Bon, voilà. Même si mes candidats à cadastre, hein? Yo, ça vient en gagne. Bon, vieux, aux arts loin. Ah, oui, il vient coéditer. Ndagwa pembe ya makwanza wana webe. Ah, vieux conseiller. Ah, vieux conseiller, excusez vieux. D'ailleurs, vous devez vous à la candidat. Ah, vous toi, mais biso pour la campagne. Biso tout, musique na biso tout. Hein? Biso tout. Musique Cambodge. Tout il faut nous soutenir, vieux quoi. Même à Club na nyonso. Ma membre basé bien. Ça va, j'ai pas de problème. Il y a seulement le pas on appelle une famille, si vous êtes d'accord. Bon, viens. Dans la mort avance à Mouké, hein? Comme ça, tu barré Malien. Malien, Azate, Moutoye Liboso, ça vient quoi dire? Moutoye Liboso. Il y a chambre de pain. Ah, pas on va pas monter. Chaba, Alobaka Royan à 14h. Il te sigoyo. 16h, pas 16h. Alors, vraiment, ça moins sérieux. Moutou à Kolia. Et ça vient quoi dire? Bon, on appelle nos mots dans
Bon, dans 4 jours, bon, viens. Mais bon, ça me candidat papier, tu vois. Même dans le niveau cadastre, pour vous me candidat facilement. Viens, naza na grand piaka. Donc, nous sommes là. Ce que moi, avance mon gozalia, comme ça, pour s'engager. Les chats, ça la démarche, on a pour ça va document surtout. Donc, là, pour la cadastre, il y a un problème. C'est ton ami, non, $1000 mon raboué. Il y a des pseudo. Non, même. Oh, là, on est conservateur. Bon, même 500. Même 500. Conservateur, c'est un ami de l'école, donc c'est un petit problème de arranger. Il ne faut pas vous déranger pendant le cadastre. Mais vous avez gagné pour vous avoir un papier. Vous savez que c'est moi qui achète la parcelle. On va arranger les choses. Viens, Kwedi. Assurer Ngaï. Nazo sous client Moussoumé. Ça ne sert à rien, puisque Ngaï a zappé Nabino. Madame, vous pouvez dire, madame, vous avez carte. Viens, Nabiso, aussi, madame, Maboko, viens conseiller. Je pense que vous avez confiance dans ma vie à quartier. Mais viens remettre la table hier, moi. Non, dans tous les cas. Dans tous les cas. Bon, Mango. Patron? Des grands frères ailleurs, car l'Europe s'attend à un beau tété. Non, après ça, qui est un beau tété. Qu'est-ce que tu as n'importe quoi? Merci, patron. Ah, maman. Merci, patron. Viens. Mon tout est que la parcelle. Donc, vieux, ça va pas jouer. Nous sommes gagnés. Avoir des stratégies commerciales, Motonanga et Kobukanate. Kidiba, Kolo. Kokocha. Manama, ça n'a combien? Oh, bon, on a baillon de salle commission parcelle. Oh, mais là, nous sommes Koufana. Oh, aïe, moko. Bon, on a commissionné. Lobane na okanso na kaze mo ka primis na pesi. Alors, Kokochadi. Motu na ngabone. Kaze mo ka primis, kaze mo ko ya Amstel, kaze mo ko ya Mizing, kaze mo ko ya Coca. Mais oza motu na ngaya. Na kokanisa yo kaka. OK. Oui. Oh, chérie Mindondo. Kande bote kongwami. Baluka uzungu. Miss Mindondo. Yamba muninga ko? Nawe yamba. Na bengi yo. Nabengi yo. Sem. Bimba malembe ko papa likamuni. Ndaka ba shege. Nini yango? Esinga finga diyo. Na posa no te papa. Jura yo ko inga penza na so finga yo. Ngai. Naza na posa na yo te papa. Yo kingane na lobite. Mais fansa muninga oyo kalikambo ayina. Naza besoin oyo kate. Boulevard du 30 juin. Ngai ka moko tele makana sendwe. Na sala makambo yo so moni ke bona. Wala sala makambo na bino. Eza yangai. Naza kana no na eloko na kindumba na ngeza yanga. Baluko bim. Yambata koko wana soma koko wana. Koko sa garçon mo za mo sérieux. Yo kasi pona na lara ya yana e. Ona eza bloka yana e. Wa tiki me yemu ko ba oza boyede. C'est garçon na comprendre o ko pese mi conseil. Obi omoni fille en loi Mindondo. Afi mo ko fanda na oh non bani tout ça. Mais aso que like so maman lokola o bomengo. Est-ce que on a monté relax est-ce que on a cosa mbana na yo wana penza. Yo check makama en commentaire. Ngai, o check en commentaire te. Na bana okumisa mama na koko wana kalamba bien, asa makama so bien. Eza yo te. Bonne tala. Ko ko bebisela nga koko na nga, mobali na nga yo na mona ke motema. Ça n'est passé. Tala fansa moninga aipa na yo. Tala. Nga ko linga te souffrir. Na ko le hotel ma mingi. Oza mosi mo kitoko. Oza mosi mo ko obungi na batu loka ba kokodi côté. Obungi na batu loka la biso. Il faut muto azana mbongo. Ozo mona. Mindondo. Na lobi na boy te papa. Na wayamba ba te. La sangai ezali pona bomengo. Moi ça boulevard du 30 juin yamba ka. So moninga ya. Dala. Oza fille moko, oko sa même affaire. Obi bien que koko azote ka parcelle. Or que so ozo na parcelle na boko ka bolambo. So bo fandi bino mbale tango te ka parcelle, bo kabolo bano sa ba faire. A ote ka parcelle. To kana ransele. Vanana. Dikamne za la gana. Vanana. Kokoi. Tabio zunde borata ba chance ga ndengwana. Ozoka ote ka parcelle. Oui ba proposition bana o salon ransele. Na ebiku nakasi oko profite oko rata ngote
Et puis, beaucoup partagé. Tu as sauté quand on fait 1000 $. Il y a 10 000, il y a 10 000. On va ça va faire. On a aider. Tu fais des bisous balés. Quand on a ça, on fait des on continue à faire des bêtises. On a fait des et puis tu vas ça va faire. Tu vas nous même Nigeria, même moi. Eh, Mindondo. I chef, I. Makambo zo memelanga. Moni koko wana atanga moko. Na non ngana koko te. Atala kama kamdenga zawana. Bakarte mabe mabenga okena mutrokole wa. Mutu makamne kama be azanga makamwa akitoko te. Kwani? Ya ndema me. Obi même ngako na kwa même ko episode ngasa lota même yo boye. To fani na yo et puis oko mwasi mo penza ni. Oh. C'est mes chaba yo. Yo. Ah, c'est méchant. Siko. Mais quand bien, vous n'avez pas de valeur à faire Joanna. Vous avez bien dit, après de comment ça va faire? Vous avez 10 000, il y a 10 000. Nandemona lungwa ina kanda kuna. Est-ce qu'on dit maman du sous? Oui, bi coco, il y a bi coco bien été. Ngana tala, ngam na bi coco très bien. Soko zongi na préparé qu'à terrain. Et ça pour un temps garat. Soko tegi parcelle une semaine après. Mais non. Donc on a quelqu'un samedi. Samedi. Na ba après-midi bon ya kekuna. Bon comme les jeudi. Bon, samedi on a fait ça parler. On a fait samedi à bimaté que na lika disons dans le cas bah bilomo ka bo pour faire na parler. Pour sonner tinga za tete on là on a que a retour au bout de changa on dit que parce que vous passez dans 2 semaines. Ah, comment faire ça? On rentrer parler. Donc on va quitter ça pour monter. Yo ça va nous sur commission bandi commander au bino mbali aller monter peli. C'est mingani na kuka obonde la mutu. Si tu mobali pila. Na mona mobali azaka gaita la gaga. Limbisanga meboza. Na ukape obonde la mobali te. Oh pardon. Aïe. Donc ukate ko wa kitoko. Ko ratete. Obi ke sozula Rwanda o ça va faire na ngai. Obi ngaza mayedi. Obi ke songate ko ma mingi hapo na koko obi ke même fait na bango zolo ba non moni ayo za mayele ko tika ndeki no wana te botambola na ye ensemble au concert mais c'est nga pardon c'est pardon bon pardon c'est un problème tala yé azana na motema noté yo c'est nga pardon et sili c'est un problème ka erolé les là et c'est ah vieux faut benda ba na longole ba poil likambala des fois encore yo yo Mélanie c'est ça après soir ouais vite fait tout droit Mama, abenga chérie. Mbali boso na fina kama ndeko. Nakoti sala cinéma pe bena mbali moko alinginga ko. Dudu, nazao kaseza ki libala. Donc ezaki na woni libala moko ekata na songe. Foya pasi, foya nzala. Dudu. Donc na makambo zako nyoko la ngepa zako ndo zako sepela boira ba jeune fille. Na basi ya mabala po zako ndo sepelisa mama ndengi wana. Ngana zo tika la kaka. En tout cas, papa m'a une araye bien. Aïe, il va encadrer moi. Bon, on va y penser doudou. Quand vous avez comme moi, si mon copain, les lots n'a commis beau. Nazu a nga li balade. Maman na koko. On est li balade nazu. Harmonie na kati. Nazo sa pongite ma déco. Nazo sa pongite. Oui, entrez. Mabile. Mama mona biso bandeko. Ah dudu mubali na biso. Mama mona ka munene zuyo boye mama. Dudu bandeko mubali na ngana foto bandeko lika munene dudu sali biso boye papa masasi. Dudu na yeye ko ya manga sheri na nga bandeko. Akakufa. Ntoka vuma liwa dudu wangu. Dudu. Tuketulombo mubali na nga bandeko na tumula ka lika munene dudu. Doudou. Vous le voyez, ça qui bien. Vous voyez, ça qui bien. Vous voyez que ça on donne, on peut pas dire on s'en capé. Deni beaucoup la gens. On va banana kende na sali suki. Maman vous na sali na ka kunya na bridge pas ya Jolie na José.
na vandi kuna ti bongala bina umeli pe wana kele pe ko tala baninga musundenge na yaki poko je pe ngesila nango ya mwana voyage ki na ke Paris to bimina ye glo ko sala ba course kaka ko zunga na ndako na jime o telefone mnani yango lisusu ya ngalo bi yamba kaka ayambi telefone o bazo pesa nouvelle nani wana o sinde na bure ba bi dudu akufa kama soki message bana tongo mais ba vérifie ba pesa ya solo du sango ke bamboke belé atuko dudu bona kuna pe bosali matanga bongo tosala nini bomongo ata yo moko mpena dudu akufa bato basala matanga te bongo leki nosina ya kuna bongo yalinga kosepelaki matanga dudu esalama te ka grave moi te yayebo yakomisaki yango grave famille kusu mobimba bango nyonso bakiti babi toyokani kaka tokita babi te tokende kaka epai ya balembi tosala matanga kuna epa na bango tokiti kaka bridge biso nyonso tu basile mpe bakiti chantal mpe na mobali na ye bete bango nyonso bakiti tokitaki kaka na bridge tosali matanga ti lokola nga na ye omonaki yango likambo monene mpenzako dudu baleli ye boye bomengo makambo nini ozoloba ya solo mpenza bidoko folo balika oya balika moke zana na zwilo fer yo po lobi mingi kolela mpe ebele ndenge wana baninga balela kala yo ozoya kolela lelo bongo lelaka mingi ndenge wana omona ngai yango bomengo mona moso basukoli malamu te oyo likambo nini ezosala ye mobali akufi kaka bandeko te bazinzaki na bamonzela makasi boye bomengo mpena basukoli ye mela mama mutu na mutu aza na date na ye ya ye ekoki ya biso mpe totikali nanu boye ezaka badelivrance te ndeko na ngai oyebi kufa ya mutu mosusu ezaka mpe delivrance ya moninga mosusu mpe soki atikali oyebi yango lokola banzembo bakoyembaka na mokili te liwa ya motu ezala delivrance ya solo me banzembo bazoyemba na mokili tozaka bato ya mokili biso nyonso te yo bazoza baange tokoma baange to tokufi te siko nano te siko toza nano mokili mpo tozolia donc toza na nzoto yo très bien babokilo na ngai moko ebi ndenge balinganga babokilo na motu basukoli anko basambelaka na bango mama très bien likambo moko ezalaki te basilisa makambo nyonso ndenge omoni ngani naza nanga boye a votre santé mabele omelaka kaka oyo te mpo nazaka na adresse oyo bato mosusu akansaki kama bala akufile mosusu balongolanga na adresse oyo naza kaka naza moto akosomba te moumbu te naza kaka afandi nde na ndako oyo atiki mpo omoni kaka famille coutume na bango oyo etindike natikala na ngai yango nanga nakutaki na agence kotala biloko nayaki lobi okuna bo nakomaki nanu awa te nakoma babiloko mpe ifale elandanga baagence mpe koyeba mindondo zela lelo lezela lobi yango nakutaki kuna na agence na bino aleka bamikanda na yo mpe ezali bakomelaki yo barlete bamicheli bango bamikanda ebelebele bakomi ya bacondoléance mpona pesa yo nazala ta kuna naloba ta nazala ta kuna molimo nange koma ta kuna mpona yebisa bango ezala bakarte ya condoléance te ezala nde bakarte ya félicitation bon débarras moninga atikali libre boye mama nakoma libre te mabele nga nazalaki lokwa bakangakanga nga basinga boye okamwa eloko nini mama o nazali komona wasi bato mingi bayebi yangoyebiki mobali aleki tata na mama mela na tata mama ya nini yango Bonjour patron. Heure nini wana moto na patron 20 heures. 20 heures. Oui, patron. Heure à visite, na bisa que visite aussi la heure ni. Koko boni. Na 17 heures. Boniface. Na 17 heures, patron. Oh, 17 heures yango. 20 heures nde 17 heures mboka na bino. Yo za matoi mangongi ya. Oyo kakate. 17 heures et 20 heures te. Patron moni ya utine poto sikwa ibi makamu ndenge bayoka kika sanga. Da, mama. Yo soki mobali na yo akengelaka yo te basorti na yo akontrolaka yango te okobima okozonga x temps ndenge olingi epai ya mwasi na ngai te likama ngo nde eyanga epai ya mwasi na ngai te naza koyebi so fin de visite à 17h et jusqu'à 20h 20h qu'est-ce qui se passe bomengo nazo comprendre eza nini yango ocomprendre nini onge ocomprendre nini soki ayebisa yo te aza mwasi na ngai ngai nde na remplacer dudu odoka kwa mobali na yo oyebaka te ayebisaki yo te doka bisengo nyonso nakuti yo nango dokuma wa dudu ezate mpona makambo oyo le successeur de Doudou c'est moi tous les biens à Doudou la maison la bagnole papa asukisaka wana limbisa papa nayebaki te que dire encore nayebaki te même ye nga na ke ok malamu na otinda makike ya kotikela yo bamikanda na yo nyonso na babiloko no batindeli yo kuna malamu yo kaka mbala moko oyoki nakokata o litoyi oyo bongo otosaka nga malamu
saperlipopette. Donc, mon taureau, ça la laisse chaque fois des problèmes, des problèmes. Que se passe-t-il? Patron, votre santé, hein? Pas qu'il s'en note. Yakawa. Vanda ko mama. Nazo fanda patron. Mabanza 6 mois oyo tovandi na yo awa eza deja ebele namoni yo namoni comportement na yo eza bien ozali mpenza modèle ya maman zairoise. Combien de félicitations nazwi mpo na yo. Ma collègue Nanga baza sepela na yo. Ah vraiment, moi c'est na yo très gentil, vraiment elle est serviable, tout ça patati patata. D'où nyonso tu wana ezalaka na stage, ozalaka na stage. Na moni stage na yo esili, na confirmé yo lelo. Na confirmé yo. À partir de Lilo, tu peux m'appeler chérie. Chérie Coco. Patron, c'est pas mal. Hein? Patron. Chérie, s'il vous plaît. Ngana mutumoko na tosaka mingi. Soki balakisi nga likambo, bapekisi nga likambo wana nasalaka yango te zela. Soki be batindi nga likambo ntuka na boyaka te nasalaka kaka. Nalanda kaka mubeko oyo ya liboso. Patron, commandement oyo wana eza premier commandement na ngai opesaki ngai. Ouais, Werner. Yango yo patron. Globaki na ngai ke nabengaka yo chérie te, nabengaka yo patron. Simba na lukopo. Patron na sina meli mingi. Simba tuta ngai tuta kopo na ngai. Na meli mingi patron. Yango wana ozali kaka patron na ngai. Mpona mibeko ningi opesaka nabenga yo chérie. Zati. Tala. Muta kopesa mibeko ezali ngai. Ngai nde na rectifier yango. Même ba commandement oyo les 3 commandements na pesaka yo. Na bolir yango. Na moni eloko tokoki koswana na yo te. Na ebisa yo ndenge nini mama. Naza mobali no ya muke. Moi c'est ya tikeli ngai. Alors, souhait na ngai. Ezali que à partir ya lelo, longwa na chambre oza kolala. Yaka na chambre na ngai. Sois à l'aise. Patron, ebi que na ba commandement ni ozo le bolongoli commandement. Longwa na chambre wana ozali. Que nous soyons ensemble. Il y a une chambre dès ce soir. Patron, il y a un dodo. Atika kingai malamu. Ndenge akendeki na mboka mususu ake okufa na étranger. La mama biso nyonso tokokufa. Atika kingai nazali bien. Yo ndenge ozali wana. Oza na bafille ebele oyo ozotambola na bango. Ngai mpona kota na chambre na yo wana patron. Vraiment na kusepela mingi osalisa nanu ba examen na yo mpona yeba po ya na batikaki ngai bien nazalaki na problème moko te yo moko moni ndenge nazali. Chérie, nalobi na yo ke nesi nayebisaki yo bapetite wana ya mike wana naboyi bango même oyo azalaki awa mindondo ozomona ye
ezala fulu au mwana papa lengema na boye ezala Marie Kasai ezala Yvonne Machama ezala Monique Musao. Mais patron na yo ki nyonso ozoloba na ngai wana mais osi ozalaki na bango nyonso wana bamosusu ozotanga bakombo wana nga kutu nayeba te ozalaki na bango soki oza na problème sikoyo na lero il faut tokende osalisa banini baexamen totala soki ndenge nini mpo ozalaki déjà kote wana comprendre ngai naloba ndenge nini mama yo oza mwasi bafamille bapesi ngai kitisa motema pesanga amour pesanga bolingo dinanga mama olimbisaka mutu te eza problème ya kolimbisa te patron eza problème nde ya kosala examen na explike yo ndenge nini mama bomene na explike yo ndenge nini bana mike wana naboyi bango nyonso naboyi bango nyonso naloba ndenge nini kitisa motema mama te mama na moya boye masanga mindondo eza ngambo primis ekoki na ngai en tout cas biso kutu kote kuna toza te biso se primus mpona biso basi primus endi mama bobomanga te na ndenge na pona oyo yanga famille mpo ya biso bana nzili soki oyo te owapi lisusu primus eza eloko mosusu lokola na pona yango kaka primus biso se mosala primus se mosala primus akoka primus apikata la poe bameli baponata la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo mpe ya motane primus akoka patron nga na miseni kolie pale nga naliaka wana nayebi so obenganga chéri yaka na tasse to déjeuner ensemble de babamela na tite nayeka kofanda lokola olingi nafanda pembeni na yo nafanda lobi na zeli oyo na chambre oyaki te mpo nani kasi nayebisaki yo déjà te nayebi so longwa na chambre wana ozali yaka na chambre tozala ensemble ozosala bongo mpo nani patron ata kutu eza likambo yango ya koloba teki yo baexamen ndenge ozoloba na nga wana mais quand même ngai faut na observe pendant 6 mois donc ozomona na chambre kaka bikotakota ndenge wana te pendant 6 mois donc ozomona nga nazala malade nalobi bongo te patron mais olobi bongo te nini donc observe ngai même ata nasalisi baexamen ti pendant 6 mois donc omoni nga nazala malade boniko babondela yo ti wapi ekoko tindi lokola yo na okende na wapi kokobar moko boye boni soki olingi te okangi biloko na yo ozongi na kipese ça alors nazela yo te c'est moi ngai oh Chabani record bien qu'est-ce qui se passe
Shabani nayebisaki yo kisasa eza moke ndambo ozomona ikoko so boswai na mwasi mpenza oyo olanda mwasi na yo te tozwa na ye mabe papa okolimbisa mwasi te ya solo wana otiki kaka boye na nazongeli bolingo na ngai ya kala esika na mbisi atiolaka esi alandaka mai bongo ozongelinga makambo oyo nyonso akala mpenza olongola nango papa nazongi na ngai na kimbango epa na biso omona ngai epa na bino kuna naye na kimbango nabondela kasi wana alobi te naza nga na ya peti mindondo azalaka wapi vie kuna na numero 7 kuna nayebisaki oke nabondelaka basi te Shaba preso yo oyebani ti naza jeune premier nakende nabondela nini awa sikoyo bamisusu bakoya kobondela ngai bamisusu epai baza kopesa nga bacondition badele 6 mois entre temps baza kozwa 6 mois on dirait 6 jours vraiment kasi wana bikoko limbisanga kako makambo elekaki wana ozaka mobali na ngai nazokisi motema nsima natalika nga bite koko boye eza kaka na besoin na ngai yango na ye yo moko kei nasalani ozongi yo moko de cet instant tous les 3 commandements de rigueur au pati merci patron mobangelo kwa yo nakende na wapi oza kopesa nga bacondition ba 6 mois yo moninga na malade Shaba preso bon lobinseka olimbisi ete mpona nga efalenga olimbisa ye telema nalimbiso mpo na Shaba zwa bavalise oyo azongisaka ndako ezala mbala suka yo koko yo kokosha preso ekobima kokokamsanga bakobi na wapi nouvelle image na parigo na selembao na nganda wana koko nayebi ka eloko nini ozosepela eloko ozosepela nayebi yango chéri kendo change tokende nouvelle nga na ochange te surtout tokeka boye eloko ozosepela wana nga nayeka bonga bofutangani suka nalimbisaka 2 fois te nalimbisaka 2 fois te félicitations oyoki na okawandima teke explike nga na obiseli bobandaki yango nano ndenge nini napakodi bobandi mission yango ndenge nini mpona tokoma kasi omoni kodi aza moto ya quartier ayebi ndenge tozalaki awa na papa na bino mpe azomona ndenge nini tozovivre na papa leki na bino ayebi makambo ya lopango ndenge ezotekama akoki kolinga te biso toniokwama mpo alobaka na ngai kantuka na fude ndenge azali koyebi biso ntango nyonso ke elere azali koyawa soki omoni azoya wana mpona kokonsole ngai mpe kopesanga mayele ya makambo mosusu oleba ayebiseke kokudoko ayebiseke azoteka lopango te bokotikala pamba te sikoyo eza ndenge nini kokudoko azoteka lopango na $20,000 ayebi ata valeur nango kutu te $20,000 wana abakata lopango boye mpenza ndenge eza boye $20,000 sikoyo na $20,000 wana ye alingaki azwa ndambo ye kokudoko yo mpe ozwi ndambo kokaboli mpo moto na moto ake kosala makambo oyo alingi otango ye kolia yoki boya be te lokola boye ngai napesa kokodioko mbongo mbongo nga nazopesa kokodioko sikoyo kozala lokola parti oyo aye oyo ya masasi sikoyo nga nakopesa nsima naye te sozo comprendre ocomprendre donc sikoyo $10,000 oyo apesi kokodioko eza $10,000 ya kokodioko parti na ye kokodioko sikoyo azokanisake biso mpe tosikoyo ya biso $10,000
nzoka nde biso tozwi te sikoyo kozala ndenge nini 10 000 wana eza lokola nani papa ya maina ko apesi neti yo po onyokwama te kua 10 000 oyo abimisi apesi na kokodio ko nde oyo banozongisile kaka ndambu to kokodio ko aza susu na place te moya azongawa te lupango na kabole eza te lupango deja esa teki yango ete ya 10 000 wana ngaozwa lupango Maman, qui n'a pas, n'a pas. Vraiment, papa legi c'est un foutu type. Azoteka parcelle na 20 000 $, valeur nango ayebine ete olia mirazinga atu na tabatu bonde ni koza la combien à peu près ayebine te. Oui maman soki naza ko fâché c'était pas pour rien. Naza ko silika parce que les exemples toujours na batu mususu. Exemple quoi Célio ya Arlen. Bazwaki même problème à femme. Papa na bango akufi bosiko fali lupango na bango bameka badiscuter na mbongo bamela na lupango bazwa style bafi wana bakoma kaka boye mawe kasi mayele kati bongo soki ngana ndimaki kotikala na ndako tingeza ndenge siko zomona yaona so naza kosika wana c'était pas pour rien mpo na otala exemple baninga que non en tout cas tofongola miso pour que kasi biso pe tokokwela likambo ndenge baninga mosusu bakwelaki likambo kasi abakoyedia mwana ndenge bon kimotema malamu mpe ezwi ye ya kosala mpe action ya boye eza pamba kaka obie na ndenge akimusantu yango azozwila yango ane oyo pofe mama mpo nga nakoka te siko kozongisa siko niti na mwa mbongo nazotouche nakozongisile par mois au moins $30 bo siko ya kondima mpona $30 par mois nakokisa eti ekokisa $10 000 akondima kaka te ayebi koza na mbongo mingi te akondima soki asali aede biso aede yo aede ngai aide eza aide ayebi mpo wana asali bongo ayebi ke niongo na ye eze pa bato nini enfin tosolango nanu na tete repose nde balobaka si je comprends bien maman comme qu'on vivre là, papa Kodi. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Mon aïe, mon communauté. Naïe, ça va que pour la macamunaïo, na lingi te souffrir na mokili yango wana na tikala ki awo. Pe makamuningi ezole kapona na lingi te souffrir. Merci maman. Je suis très content de ça. Papa Kodi, c'est un homme respectueux. Kasi maman, na kolingate ke soki yo kondima papa Kodi, eza pona ngana bima liboso. Soki bosala mariage na bino no, ezala pona ngai ngana na liboso no. Na ningo bimisanga liboso te. Soki papa Kodi akoidenga na ndenga parcelle, etikala edi asanga na ndenga parcelle esili. Donc dans problème il y a un mariage ngana zate. Hein, je veux pas que Olex sanga liboso na likama mariage na yo. Na pas quoi dire. So na comprendre que ni ko ba ke so papa Kodi azali wana ezala te ke ngai na lingi ye pona ko ide yo pona lingi te yo souffrir yango liyo loba ke ezala soki nga penza na lingi papa Kodi na motema moko ezala bolingo na biso mibale voilà ezala bolingo na yo ezala te bolingo moko ya osali yango mpona ngai ezala bolingo ya bino mibale mais nga nazala na kati te c'est ce que je veux demander ndenge olobi wana oza mokolo na biso mibale na Kodi tolingani sangai tolingani kaka ye azo ede yo nsima na ngai. Merci, je suis content, merci. Itu sulit kamu sudah lihat, kamu sudah tahu kau sangat.
Primus ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu kote kuna toza te. Biso se Primus. Pour les biso basi, Primus endi mama. Mwasi akomela masango ekoki na ye. Primus nde ekoki na basi lokola biso. Biso c'est mosala. Primus c'est mosala. Primus akoka. Primus apikata la poe. Pameli baponata la poe ya Primus. Bendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus akoka.